ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Bonsoir chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisele Umba, bien sûr. Abonnez-vous, Diamant Noir TV. Mais le Tokukutana, jeune moka Paris, a expliqué la situation au Congo, biso na Congo. Il y a des jeunes à Paris. Toluka vraiment, à Belgique, il y a partout, il y a États-Unis, il y a Diamant Noir, mais tous à Paris. Bonsoir Fiston Manissa. Bonsoir ma sœur. Bonne nuit. On est tranquille, ndenge zalara na Ngola Nzambe Diamant Noir aza bien. Bon oui. Penga ça va na Ngola Nzambe. Papa Simon Mbango abatela toujours. Toi bien toujours yo ebika. Les lots yambi vraiment yoza jeune à Paris expliquer biso situation si quoi na Congo eza vraiment matata yo le banano eza ndenge ni. Teme Diamant Noir moni situation na minute oyo eza vraiment passé. Les lots to comme na mois d'août lo mo zo sala maté tubande kozela ba accord ti lelo solution mo zo maté CNC bimi ba che olenga ko ti lelo solution zo maté yango siko moni batu nyonso oh na opesa message pa ba combattant pour ngani naza ni combattant naza combattant te naza muta politique te naza mutu oya PPRD oya ya président Kabila te ozaka congolais comme tous les congolais naza congolais ka mais surtout monde ba situation ndenge kendele et que bien te elingi kolobake erango ngoyo les congolais to se prendre en charge tout se prendre en charge tant que va être humain mboka ndenge ezokende bien te selon l'accord de basalaki que accord élection est en décembre mais neto landi nani président Seni annoncé déjà que l'élection est atée tokosuka wapi voilà vraiment les kambangozo ça passe na mitema étant que congolais les loto yambi kaka jeune parce que ba jeune mutu baza espoir ya Congo ya lobby yango toye kotuna ye msu balobio mwana nsemi ya frappé biso ba congolais siko ana diaspora bozo mona ngwezandi déjà Diamant Noir mwana nsemi déjà aventurer bo excusez ngana neni ankaka aza mfumu aza mu Congo aza aventurer yo mona abi mutu bakangi na prison abimi ne pas solo banaye eza ba jet netinga et ça l'a passé na Zaïre na moni ndenge mboka évoluer ça fait trop mal galère à niveau dollar et comité na ba 17 000 donc on a goût baloba ngo te ma tomate on a ba bêtise donc on a goût rolo bango te na ba télé tout ça mais mboka eza na galère donc ni ko loba nini combattant wala vrai combattant ça sert à rien na landaki ba babe masombo baloba ki ba odombo bo tchaka ngwanda te po tika ba distraction na congolais il faut à se prendre en charge yemoko beaucoup tana na ba leader ya opposition au ba hotelema leader opposition ba on se pas ma BPT beaucoup tana bango bo vendre carte sur table bo vendre bo solo la bo beloni to ko sala po ne to komiawa ville morte ozala parce que yo mon dimi que congolais ako bimape sur le vent populaire ba telemi ya mboka na po la libérer ezana ma mebele fe salama il faut mutu moko bimaka à côté moko boya yepe na makambo et ni ko bani donc ba combattant ba sangana na ba homme politique on se comprend ba homme politique ba politicien ya Congo ba opposition nani Moïse Katumbi syndicat dokolo wana bimi wana Félix Tshisekedi babo ya mutu moko te na ba combattant ba sangana ba vendre carte sur table et loko nini toko sala pour élection ezalate dédé ba okanga ba ministère ba tout pour rien batika ba musicien ba évoluer na bango ba ke na bango normal ah yo pena na moni onito le ba mingi kota musique parce que to ko ma wana question et puis c'est qui vraiment yango wana lelo na tout à débattre na émission et Diamant Noir boyebi ke to le belara nyonso toza pona tous les congolais mais to lito tourner parce que moi memi biso mbangu to kota ba musicien ah ba le big concert ezate na poto bino siko bo suka te musique faisons nango ah ya ça va marcher trop musique zonga nango ba fali ba beta na ba concert ba héritier ba beta na bango ya oh au moins on dit que to sali ba marche d'accord des marches et kende bien na lobaka na pacheli na yebisa leki nanga Fabrice Mikobi père double na yebisa kaye mama nani papa na Jivis na yebisa kiye ke Mikobi petit na ngai molo
to sangana to boule eloni to ko sala sikoyo po to kendo take po nini so bo kuta na kaka to kuta ni to ke marche ezo ramener biso wapi message o kende d'accord mais bo kangana to kende na parlement na Belgique on comprend parlement za kuna to kangani kuna to ke lo ba mamba ba combattant so to kangana so ba concert et après bo boycotter concert moko et après on se comprend to sangana biso nyonso ba congolais o ba na besoin ya Congo za occupé d'accord biso nyonso ba congolais to sangana biso tout to kende ba diaspora ba combattant ba fandi carte sur table ba kosala nini ba luki ba o banani ba opposant to vandi jeni to kosala sikoyo système ni to ko mema siko po ne to vanda ba misuso to sala boy to na mona ba onde ba okende idée moko malongo ezala te ti to koma 2018 muta ko bimana kisasa nana ngo linga mbatu bakufa ibatu komi bakufa na kisasa pona mamba politique ibatu komi bakufa ba oke ba marche batu bazo kufa ata ko de révolution ko yana batu bakufa congolais amisana makile bitanga te c'est pas bien on comprend Diamant Noir soko kutani na batu msusu ya Belgique ya Allemagne sola na bango ba koyebi soki muta na besoin muta kufa azate Kabila paye président de la République à Lingo Kende. On va faire quoi? Point barre. Mais ce qui est congolais, nous sangani na ebike biso nous so bolingweza na banza Congo ezonga vraiment na kimia. Mais tout le bela mingi pona lelo musique na biso. Au moins que ata bango batiki musique beta nango. Likambuto lo ba eza makambu ya mabanga ebele. Eba musicien bango moko ya lelo ba osa musala na bango nga Diamant Noir na okomisa kaka ba oyo batunyo sotu balobaka. Ba osa musala mabe. Nzembo ya 6 minutes mabanga 70 mabanga. Te mabanga fozala yo kasi junior angona za maître matete vmazo libanga te mote bobomi fo libanga ezala Coco Madera Coxon père double fo mabanga ezala c'est très important on se comprend libanga fozala Diego petit nanga Diego oh boga Diego Bengongo ngape bakisi Bengongo so neti Bengongo azana babwaki eto mote ke sama be il faut babwaka bato moi de fallait sali batu asa biso moi DG mowe akena biso kota mindele world ezoleka na sky rock kuna mabanga ezata kuna eza normal musique ezoke nekitoko biso pe tolinga moi loko moi zigi moi singala toke kotona na bajise mungu to fandi wana bien na ndenga ntadi masala junior mumbala belungu na peso mote place ali biso tolinga kuna zigi fo ya la po bayo kaka est important to pesa la ngombongo ta to ba camarade ba mission na nenga mabete ba frère na biso donc so ba beti il faut boire biso nenga faute être so boire ndoko mukala mission non mais pour ça ka ba frère ibanga za na mabete bo mona mabete za na normal on comprend ya ko zo ngo faute ibanga normal. Mais parce que biso to tuna Diamant Noir tuna ka question oyo bat ba tuna vraiment na nzela yango sala ke biso to ko luka tam su bino poto zo ba réponse ya bato no so ba tuna mais likambo o alibango lobi ba nzembo akala to ndo mona ba papa na biso lokwa to pe exemple ya papa na biso akufa papa Luambo Makia dit vraiment paix à son âme abando imba ba nzembo na moni ando borani batute mais batwana balesa ki kaka bande pe ko sepela pe kana musique yango donc ezate so ba bois kiote na lobby Diamant Noir na ebite oh papa Luambo Makia dayemba banzembo mali olisa ayeba banzembo ya Mario acha mama banga obi kala ma chérie kala zaki ke banzembo sali banga Android pesa la kata lelo iPhone 7 ye et comme WhatsApp Facebook kala zalaka ezakate kasi makambo échanger batu ba na système de modernisation makambe belé et comme pe kutuke WhatsApp ali bo tchatchanene loko mona WhatsApp lelo pesa ba na ba Snap oh mais peu sous babilo comme belé kala zakate et ningolo bani donc monde des évolué de gauche à droite on comprend ma banga ezana ma bete bato mususu bazui mabanga ba omemela ngonet na ndenga buzo bate libanga sobo eba na mise netinga na obomelo tinga na faire to eba ndena na posa bwa ngata je la connais même pas j'ai pas besoin que faire un studio faire na kena koti na kesa nikuna na oyata studio fali na oya je la connais c'est mon frère héritier sozo manze mona mona na frère na ngata camarade ba Thierry Bouda ba Jomo Dango ya ba Nolisa ko camarade ba Hervé Mwanza garçon de Lix c'est mon frère na oya obwa ngai fali so to mba donc automatique faut boire manisa po manisa za mutu na ye na za mutu afali mutu na l'essence que frère nanga musique ne so beti so ba bwenga te et ça nga pe bien te mukala te mes frères te mukala te oh tuni kaka 1m92 mukala yaya apisa na content na poto te mukala te yaya
Voilà, on a beau comprendre que les ambiances, diamant, nous avons ambiance, c'est ça là, bien, tous les frères, il fallait les frères. Mais tout est mis, on a vraiment toujours ma cambozo les na Congo pour la musique na biso, les lots, tu as le concert et boy, mais on a dit que combattre ba boy concerté. Na commissaire l'état on mususu ba combattant ba lobi ke bango ba boy musique te mais ba boy ndé concert musique continue on ko beta mais concert te mais ba musicien ndé ba bongisa ba nzembo wana ya mabe ya ko ya basi koyembela ba bêtise te diamant noir to pesa un message bien ba combattant mo to sambrer trop combattant lobinin musicien il faut ayemba à lobela par exemple pouvoir être en place vrai bongo faut ne dire par exemple fallait embarquer Kabila dégage tout ça fallait embango be richa embarquer Kabila dégage ya na ninga mabete na kisasa yo musicien oyembi Kabila dégage déjà na kisasa droit de l'homme raté to mona ngo ajomo pa benda sa cause na nzela bendi eboye e bakeka bazete na sepelite mambasali na poto to en égalité fraternité liberté makamone zaka ce qu'on a dit ça makamone a raté so déconner au moment na poko ba yo lukoko batane papa baba misa batu déjà basala da be fort baloba ke Congo mort le kiming basala da be fort wana boko tina bango te ba yemba makambo wana omoni excusez-moi na toloba ba jo basala ba mission na kisasa wana ba Daniel Safu ba Mike Mukebai na jomo ya mission bo Radek naso ba jona ba ndekoleze baba nsuka banoko neti ndekoleze wana baba dene de banoko na kisasa boke lo makambo ke Kabila ndengo za nozo dekoni baza ba ya ko sakana siko biso awa to chaka batembe tozo ba avion to ke Zaïre tozo ba avion ko to ba combattant bon combattant zo avion ke Zaïre ke bunda na Zaïre pone tinga mamba ko politique bominga na ko sala ngote jamais na idée na ngana zala ko tumta politique nga tsala nga mwa motonga banda kwa na ke tsuma ma politique bobo minga tima mwana nga tsala banda trasa ba linda nga ba papier nga temba ma tonga ndako na ke mama pona nini eniko lo yes ke makambo wana ya makatozo tala mboka toi ba jeune toi quand même na bagage intellectuel tout ça quand même na mambebele to bi divertissement vindenge zalaka to mona ke makambo zo évoluer te mais na rêveraté un jour na kende kona comme politicien non je rêve pas de ça nga saka vinda nga o amuke na ganyaka je sors le matin na laisser la famille nga moi si nga na ba nga mi balé pronto akabonde ba politique ba loba mais zongila na question ngo répondre nga mais répondre place na lobité ba musicien bango mo bazoyemba bêtise yango zo sala ke batu balingi musique te oh mais c'est une bêtise te soko landi makambu ya kala ba oge jazz ba no yemba na basuka na banzembo oso comprendre o tingi ngai na mama ba no yemba basuka na ba chant velo mano beta biloko moko ya dégâts Hélène oso comprendre banzembo moko ya dégâts mais sikoyo les premiers années sikoyo ba musicien lelo ba komo sala biloko moko ya ba code yango te muteke buma musique na poto yango te wana za makambo vite fait insanité d'accord mutu mo ayimba banzembo mabe wana tukana dibiso to sepela na ngote mais kolobakio musicien ayemba na pouvoir en place ya na kisasa na ngana yo ma sœur to yebiki na kisasa droit de l'homme ya raté bona koyemba bongo okonuire vie na yo ozo comprendre onuire vie na yo de musique ekufa yo au monde va nombrer yo c'est de pe ko bi matin na kisasa et nuire vie na yo makamno se baby mise o aloba makamba occupation mboka o ba na poto ba mise poto nsu ba yemane di bokechu OK kisasa te bokechu OK kisasa te akoma de akombata apona kanae ba fe na ngana ni somono azamuto akomba comprendre pourquoi tinda bata batute fali héritier ba faire ba fabrication ba kayema mambo ke Kabila dégage non botinda bango te biso moko ba Martin Sali ba Babe Masombo ba nani ba leader wana to bongama biso ba congolais to bongama eloko ni to ko sala pas vendre carte sur table ndeni to ko sa poto longo la Kabila pas vendre ba solango ke to longo la Kabila neni poso bo keka na makambo papier akomaki esimba te boluka joana na syndicat dokolo wana bo bongisi minduki bo bunda po avant Kabila longa fo minduki ko ka sa occupation o to telemi to longole no sakana il faut minduke ya vraiment donc minduke yeba ça c'est beti après au monde andale pour la Congo ça bien faut ma ça c'est beta batu ba kufi soki ba nani bata gouvernement ba ina mbila grabel pas yé
Ali rebelle wana muta koya ochamwa paye na Kisasa a organiser l'élection na nengaki rébellion à la poni muta bien a diriger mboka. Soki te toze l'élection ta 2018 eloko ezalate. So la naki Masala Mo Ismaël a père mora lobiko président na Congo et c'est Congo ni damné na président ka Kabila yemo. O imaginez père moko boya ministre boy. Ça fait honte ça la biso passi. Mais o lobani net nga mama na bi na ngote. Donc voilà Diamant Noir. Vraiment merci Tokomoke Nabiso pour ma question et belé. Vraiment merci beaucoup na papa Marcel, vraiment tout c'est moi entre parenthèses. Papa Marcel mobali ya maman Mado Kalusoko mena États-Unis. Diamant Noir Nabino Ndebolobiaya Nazoya merci vraiment Bozelanga. Tu continues toujours totel mi on a tes fiston Manissa. Yebisa bisona nous parce que tant on a pesi papa Marcel ndé na comprendre que fallait tout le Likambo poto 6 na tout à débattre pour comprendre Diamant Noir tout le bela sujet est belé parce que les lots tout le beli makambo belé mais trop kabolango comme sous mais les lots tout le beli sujet belé mutema mabe à congolais yo expliquer bisona ezarani to landana Diamant Noir Zaïrois congolais ko ba na mitema mabe mo ya hata la sensité o meka neo que na musa no sala ba au test de l'air no wana au test d'accueil au sala wana ozana voiture no tambula nango au mona mutu mo sepela no kana yote sans problème. Moi mutama be ya congolais to bota manango eza elo moko eza inné donc na comprendre ngo te po ani eza bongo mutema mabe pourquoi net nga muto koza net na ko pesa exemple mon leki na nga mon propre Thierry Bouda Cashman na pesa mbote place aller ato somba X6 pardon net nga na ke mutema be po ani leki na nga tata mona X6 a dega na Belgique Cashman Thierry Bouda mutambonga mikolo yo. Non, quand on a un Citroën, on a un lezo. Et que ce soit un tout. Si on Congolais, Azana qui monte ma bémoro et Pola. Parce qu'on a dit que vendu le leg n'angamo on a l'ingami yaning mani sa femme mission base. Petit frère pour payer ntima. On doit comprendre. So ya zuika azo dondwa. Eza mabeta. Si on Congolais, coaché na qui monte ma bé nande kona mobali. Na petit nanga junior ango, na petit nanga molo, Nikobi. Ochele ki mutema ya mabe beno miko bazumo loko bokoti ki mutema mabe eza mabe congolais photo za na sens esprit ya bien neti ba juif petit nanga la belo a vivre na nenga ba juif so aza nango akabula na moninga kasi on a tuni e wita wapi tolanda nani yango te kolanda ona ki mutema congolais eza phénomène mo mystique eza question kolanda te eza phénomène mo mystique on ki mutema mabe eza nango kana communauté jamano ki mutema mabe Eza longa tena communauté congolaise. So que peut côté ba ifaro mona jomo la ra faroté ba misu ba o sepela nete. Eza longa la communauté to mona la communauté congolaise pour na biso to za na kata communauté congolaise. So peut to ke côté ba ivoirien au mona obena ba ivoirien pe inda rapé. Eza muke mingi te na ba malien. Ba malien au mona ki muté ambe ya mingi te o ke côté ba juif ba mais ba zaïrois ba ivoirien mais na nga ba congolais eza ra moi trop. Vraiment merci pour tozo comme na suka Jessie Mignon. Pozimbo ta Diamant Noir vraiment après tozaka wana pona musale bonga congolais to changer parce que tu éviter pourquoi toza bongo junior ango na pesi opembote to sin liwala voilà mbote na openzi uti pas Diamant Noir merci pour la émission il y a Diamant Noir tout le temps toza ensemble vraiment na linga bino ebele to komina suka to continuer maramba muté mabe po to yamba batu ebele ba expliquer biso pourquoi biso wa congolais to linganité muninga zui yo boy ezara vraiment nini mais lelo to yamba ki na makambo ya ba musique des musiciens ba osala malobano suka conseil moko na ba congolais nyoso tout olobani na pesi ba congolais nyoso surtout ba combattant mana pesa no message oyo l'air est là toi na air toi na mois d'août bo sala ba réunion bo bongama bo luka mutu moko okende so boza posa nani président de la république alongwa bo pona air oyo so to kena ba soulèvement et là au moins ça manango te bo bongama minduke zala. Pour ce bobi bat telema congolais déjà n'enga photo Diamant Noir lit pas déjà il y a 200 francs vaut 1 centime et non pas sina qui ça ngana utilisé parce que muto na telema au moins ba souvenir to marché un mot petit na mikobi vezo sandwich OK marché papa passe peso mo sandwich mais na qui ça ezala raté bo sanga ça bo za kotsi kesi bo za nango bo sangisi kesi na bino. Botindeli bato ba marché soulèvement et tellement il faut mutu moko bima so bozana posa ba longola président de la république bo solo la era ngwango yo mundele ba occidentaux
bato baombrille biso baomona bato nde baokufa baomona biso nde fo tokende totake mindele. Donc Fabrice Mikobi kende na Kinshasa ki okotake oza vraiment na besoin. Le problème ezani neza ke biso awa toza awa ba combattant tokende na parlement européen. Ezaka na Belgique toke kuna tofandi toute la journée 2 jours 3 jours ba occidentaux ba lukela biso solution ya mboka na biso to bongo susu plan mususu ndeni toko take kuna na Zaïre. C'est ça makambo yango wana pesi ba combattant message combattant batika musique ezonga nango batika héritier azonga na ne Olympia na ko tchatso beta ta moi lo moi ta ne parler de sport ça peut biso bien Falipe abeta ta sigalo to zonga na biso ça peut biso bien bon faire te faire na no makamne mingi te pona bieta ngalo ba to na mi mingi na pesi félicitations na masa nga Falipe pa di Cap la merveille Tokos album bon kitoko félicitations mon frère biso to ozela moko ta bata Zaïre wana et ça peut biso bien Ivenjoli le bouclier Malou de Bosquet toujours Corbis bon retour au pays masa nga Eric Ndombasi appel masqué les seuls qui me restent à suivre check. Merci beaucoup, restez toujours branchés sur Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisèle Oumba. Et je vous dis, Guigui Bokole, mon ami. Merci beaucoup à Corneille Makani. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur Diamant Noir TV, votre simple servante Gisèle Oumba, bien sûr. Tope Simbote, vraiment, na Coco Madera et Diego Bengongo, qui derrière la caméra. Merci Diego, vraiment, na Moussalo Sali et Kitoko. Vraiment, Tope Simbote et Belé, na Coxon Madera. Yeli susu mbote na ya Diamant Noir binonyo suboza bato bo soutenaka Diamant Noir TV bo limbate bo benga bato belé ba s'abonner na kati ya Diamant Gisèle Oumba kolina na ya Diamant Gisèle Oumba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba.